Tata simuka ngani. Mwana nzinga. Fumango uyo. Tekula senga. Tata simuka ngani. Mwana nzinga. Fumango uyo. Tekula senga. Tata simuka ngani. Mwana nzinga. Fumango uyo. Tekula senga. Telama. Wayanda lonkangu. Angola ilele fa malumako. Nyombe lele fa malumako. Muntu vangulu mumbaza nkamba Yerusalemi. Adamu ye Eva. Adamu ye Eva basumukini belititi la sumuku Angola. Munambanza Kongo. Babutidi kaye Abel. Abel vombele mpangandi. Akaye vombele mpangandi Abel. Masumo mayelele munambanza Kongo. Tala tezo twekina. Mwana nzinga. Mfumangoyo. Tekula senga. Kwewena. Kafina wankakaku. Zinga wayala. Zinga wayala. Zinga wayala. Papa. Mvita yinta maitukiti. Beto mbangiza mona meso. Katelenge papa mfambanza fukaso no komako. Kazi ya mona. Yerusalemi ya nivo mana towa. Mana to mona ituna samuna kwanza. Papa. Wilu dilu. Kia bana bayombe. Wilu dilu. Kia beto masema kukunsi ya Angola. Kwa benu kakatutatitila. Mvutu kudilu nima. Mon ami 1989 mou 5 mois. Tout de zaya. Papa fuma longo papa dangenda kuntima. Waenda kuna ngombe kintoka mkuwa natala papa nkudundu. Bayenda ye papa défunt Général Mambo. Bukaluaka wateka koto kwa papa fuma mbanza. Mumweni mwakala après-midi. Ba défunt revenant Bobé basida nanganda. Papa dangenda kotele bamona ni papa fuma mbanza. Mbuta kiambote bavuendi. Mono ye papa José Rikene unu kena diagako mukimwana mukungwa kena. Tukotele tuelegana kiambote. Butagana kiambote tujitela mo au couloir. Papa José Rikene dangenda nifo. Pampanzu tokende teto yoka masolona bango. Tutela mane. Muna bimoko biawo. Papa dangenda ya nifo mbuta. Bilangi utalembi jambu nila bana benatanga kumputu. Papa dangenda ya nifo. Tuzivu nanga papa mfumambanza. Papa dalunga na wakele bokelanga papa dangenda tatan leke. Mono kena yentangu kuya fila bana ba mono benatanga kuna mputu. Na koki kutinda bana nanga baga utanga na poto te. Puna nini? Ngai bana nangafuba yeba bokoko ya mboka. Bana nangafuba yeba mibeko ya lingomba. Papa kasako ngatu mansono konwa presa. Sekimo. Bana kukupa beno utafila kuna mputu. Ibawu sibafafa sa kibundu. Sibafafa sa kanda. Papa dangenda kaidinga leleko. Mbuta. Buku fiti yambulila tata kenda sadi. Mvutu za papa mfambanza. Ngai na kokangela tata na ngai nzela te. Pambate yende tata boti ngai pe boti biso. Mono ndidi kiuvuka papa José Rikende angenda. Oh, papa, tata ubazolo bela nani? Abi tata ubazolo bela limbisa nzambe na ngai.
kombona ulinga ngosusu te eza référence papa yebisinga ke ya sirosi oh papa simu bankanga ne yende tata na bango yende bazolobela abie ye wana nde tata na bango papa Mfwambanza lobi tata ngai nakokangela nzela te lingomba oyo yangie kuna tokokende bana na bino bakokimba lingomba oyo bakopanza lingomba oyo bakokabola libota papa présent papa dangenda amona biso ndinga koloba te atelemi atie maboko na mukongo abimi mutuna se akepa papa kulutu mai basola kuna papa kulutu na yebite tolongwe toye en 1999 papa toinogire ndako papa Mfwambanza atindi bino papa Simbangangani okende Kinshasa salsa ntsintsani bango bandeko tozolobela baye na foni te boyebisa papa Mfwambanza atinda kaka message biso tokosalisa ntsintsani awame ya sirosi ayate papa toyebi yango okitaka osaka na Land Rover place wana okiti na Land Rover kunti ozongi ngiamambo abamphaki batele kiendiko ngeywa fana ode kuna bawo basasa ntsintsani papa lobi boy likambote mwinda tochena se ya mesa me mukolo ngai ke ngani na kochangu likolo ya mesa mokili ekufungwana mwinda se chamili kola mesa kaka na nona nef papa Mfwambanza pada lunga na tindi okende Lubumbashi kofungwana ndako nzambe avant okende na mois de juillet biso to se préparer tokende Lubumbashi papa abengi nga na kati awo ayebisi ngai tata dirigeant Lubumbashi biso tokokende te tata mundu akokende ntango alobi bongo nga na sutuki atuni osutuki mpona nini nga petit papa makambo olobi na ngai tata nazo comprendre te oyebi tata na ngai te nga papa nayebi ye ezali papa Simoki Mbangu aza wapi nasuki nga papa aza na mozole ye te tango yo koti awa o koti na petit salonani nga papa Simbangangani bien ye wana tata na ngai biso tozokende Kinshasa kofongola nzela kozwa fongola tata mutu akokende tango tozongaka tokutanaka no place wana otuni ngai boke susu te mpona nini n'explique yo bia simba likambo wana koloba so na mutu te na libanda wana kaka na 99 wana fokende kozwa nzoto ya Koko Kinzembo na boma oyo toyoki na discours papa tozalaka na yo moko papa Simbangangani ngai na papa défunt papa Sebusu papa tuni papa Sebusu tata bantu bakwabeta kwenda yandi kuboma batu boni bazokenda tata na boma papa Sebusu azongisi ba musicien bambuta na ba service mususu papa Mfwambanza tuni ba musicien wapi oya nkamba papa Mfwambanza lobi te tata akende kozwa ba musicien matadi boma ainsi de suite na ndenge bokendaka na tongo nango tosisi ndako ya Nzambe papa abengisinga na kati na ye na koti papa Mfwambanza pada lungana tata akendeki lobi ngai nalingaki te bino bokende po tozala na bino na ngai tosala musala kasi soki tata mutu ake Lubumbashi pardon ake boma kozwa Koko Kinzembo mpona nini en 1921 tango bakangi tata bakangi Koko Kinzembo tata bakangi likambo na Koko Kinzembo ayebisi ye boye ngai Simoki Mbangu nazoki kokufela na likolo me yo mama Kinzembo okukufela na se ya mai ngai nakoya ngai moko ntango ekokoka nakoya kolanda yo oyoki ngai likambo bakangaka ngabi ingeta papa atuni nga boye soki sani batia ngona se mesa mai pwekene na se mai kuna na se ekuluka mutatindi kango ngapite papa me soki sani eza kuna na se mai pwe mata likolo
ekosenga ndeni papa ekosenga mutu fakele kozwa yango abanda kobenda yango likolo majila likolo bien eloko tosali yango wana tatake kozwa koko kinzembo na likambo bakanga malgré akoboya pamba te akanga likambo makasi na bayombe donc ekozala pasi me tokolonga pofwa zonga awa na kikongo alobaka kafeti futu kakuga tadi akivuila oyo masolo ngai na papa Mfuma Mbanza tangu tokomi na l'an 2001 papa Mfuma Mbanza abomba mina kati na biro bitumba ezalaka na date wana banda le 16 wana titi avant le 26 baya koloba ndenge toyoki na discours keno biso bato toponaka yo ezali mawa nakena ngombe kinsuka na bando tambola mingi na papa Solo na tongo na papa Solo abengisi ngai tangu takomi atuni ngai chef Mpanzu para bono benga kaka chef Mpanzu papa bosoki nga na ki Kinshasa tokokende papa nga pena Kinshasa nalingaka ngo te okay be ngai nazokende Kinshasa navandi na kiti tobando solola oyo toyoki ya papa Paul Dibuya abimi bon nakomba tata Msantu papa Solo yebisa ngai makambo oyo papa Mfuma Mbanza papa Dalunga na yebisa kiyo tudoeki ushira mbuta diambo papa Solo lelo azali susute mikuna azali azoyoka biso kengambo oyo tozolala lelo eza na kati ya mutunu papa Solo alobi papa atikaki biso misato papa Simo Kimango Kiangani papa Arma na ngai papa Paul Dibuya tuni siko na bino misato chef spirituel nani papa Solo répondre oyo lisolo papa na ndaku na ngombe kinsuka oyo bayoka kare o reno mokeleka kina ngombe kinsuka on était là présent papa Solo alobi chef spirituel papa Simo Kiangani kuti ya alobi na time mona tango na ke ya sirosi yi chef spirituel non papa Solo makambo yo koloba te soki na yoka kutuke papa Arma chef spirituel ambele na ndimi mais yasi rose non yasi mécanicien limsanga nzambe ngai wana elobeli ya Paul na ngombi kinsoka na ndako papa Solo Eli azakona na 26 tamba zolanda biso akuse reconnaître oui ya niveau soki na yoka papa Arma là ça va mais yasi rose non dans ce cas koloba te kopesa message wana te mais babosani beto bakongo twena nkulu ndia fafa kunde diambu dialiko pona nini nkulu ndia fafa kunde diambu dialiko baba didi diambu da papa Mfuma Mbanza papa de longa daga ngati yoga sadila kasa ko lunga sama wonsono basala remise reprise yesediandi itata Simo Kimango Kiangani papa Paul Bukatala umbwino papa Solo okutelenga infiltré mais okutelenga infiltré papa Solo non asa pire petit na ngato zala kane bien non papa Solo obebisi makambo utawa papa Paul kotele mona chambre rai ki di wisi di 5000 francs congolais azoka ngakuna na Angola c'est papa Mpanzu azokolo baba angolais pumanzinga azui 5000 apesi ngai ngai kiti na yeti na Mbanza wana luki noko zinga kabi noko reno moke vandi kuna ya pasi ndenge ngabi tala makambo soleka kuna papa Paul ayebisi papa Solo makambo papa Mfuma Mbanza alobi oya atiki aloba te noko zinga alobi alesili makambo ebebi pamba te ngai na yebike papa tikali koloba boye atiki bokonzi na bato misato mais chef spirituel papa Simo Kiangani même likambo wana papa Mbenza akoki kobimisa ngote ye moko pe papa Simo Kiangani akoki kobimisa ngote mutu atikeli makambo fwa loba yango ezali ye papa Solo bakangi ye munoko esili donc esili nzokande noko so bisanga keno donc saki makambo papa lobaki ekosalema papa yebisaki nini
abi papa alobaki na ngai bana beto bafoti vamba na tango bayoka ke papa simu bakanga ni chef spirituel bakoboya ye bakolinga likambo wana te mais mukolo bako comprendre ke aza koko na bango pasi kozala kati na bango oyo maloba ya papa Nzinga siko azoyebisa ngai oyo basolola na papa Mfuma Mbanza na le 15 na butu wana safa abisinga mbongo kolia te zwa mbongo wana tanto kosala ntilisana pokwa tiango nasala ntilisani na bima vedete on a 2001 avec 5000 francs congolais ba mona ngombonge bele na tie na ntilisani bato ba bete nzokone kwa polo mbakediso na tie na vandi na ngai do vandi bakei Kinshasa 12 octobre baye renew vandi ya bambuta pona kubongisa likamba lingomba to kosala ndenge nini bango nyonso na kanda wana bake sima mikolo papa solo aye papa solo ayaka na 0 heure mais je pense que na bossa après 1 mois parce que umelaka poisonga na nkamba na 0 heure aye 5 heures biso to sala parade na banza papa tango papa Mbanza tiki biso likamba liboso yebisaka biso fucking kamba to changer parade to tia parade to chaka muzole na droite liboso to bando yaboye mais na sima yo lobi to chaka par nani muzole na droite to bandi ko sala tour boye ya mibale to longo na nzemba erbeko to chaka nzembo ya koriki bendele kutela mana yelo selemi wana na biso na faki tango ye na 0 heure na 5 heures du matin aye na parade na yoki so ya bombado na sime charge ngabe wana ntiso ya papa solo na zongi sima natali ye ngabe ambo to continuer parade to koti na pesi libondeli papa solo yem tasisa libondeli awa esika to sambelaka to ye poto zela yo awa yo fo utana ngombe kinsuka ayebisenga kata muziki papa solo kata muziki na kati muziki chef Mpanzo nani oya yebisi bino bo banda ko tourner parade boy ngabino papa sima kangani ambo tata ne kutona na polite abandi ko changer makambo awa ba papa banswaki bazawana tozala awa o makambo ne chef Mpanzo mukolo to ko yebisa bino kombo na ye na mukolo to yebisa data botama boko yeba ngai papa solo akangi instrument papa tozasuna courage obeta msikite amati na jeep akenyi ngombe nzoka nde ayeko biloko na ye mutabengana ye te papa baye bayango ke papa bobengana mutu te papa solo akeko biloko tangwa ye atelemi na sima résidence atindi mutu abengi atindi eli bengela ngai Mpanzo na kei bon yebisa mukonzi na bino ngai na kei libela na kozonga suna mboko yote kombo na ye koteli wapi papa to kombe papa mbenza kangani na sima résidence na vandi sui yebisa ye na kei na kozonga suna mboko yote. Bon, merci papa. Bon voyage. Bon retour à Kinshasa. Ok, yebisa ye parce que ye wana de bomoni nzambe na bino. Oui, azape nzambe na biso. Ye wana nde papa simu makangani mokonzi ya bule. Akeli banda tango na nani to bungana. Tangu yoyi otuni ngai. Oh. Na yoka kiso ya bombado ya papa solo. Awa. Aza wapi? Ngape na tuni papa. Bokutani te ozongisi ngaki no to kutani te. Ah, papa atiki makambo. Me makambo atiki papa ya minene. Oyebisi ngai to kosolola awa te. To kosolola na nkendolo. Ndi kuna to konde solola na nkendolo. Oyebisi biso ngana bandeko nanga to kabwana. Pamba te tozotanga Bible te mama na likambo Bible tozotala ngo te ndi kuna tozobungela papa pasi keleluyo batu bafinga bachola mwana Nzinga Mfuma ngoyo tekula Nsenga mwana Nzinga Mfuma ngoyo tekula Nsenga songa ledo kaku songa ledo kabalisa mona pata didiko ngato bau bantu ngeye munzambi wakikandila tuka mna lubanziku tuka mna mama kimpafita kati kuswekele diambuko le 27 avril 2006 twatambula mama libusuda tuka kusoyo papa Sivia mona kanzinga hivyo no makambo ya vambo loba yango nazana posa papa Mpanzo na ye na koti
natala boye valise ya bilamba mama wana lobi papa nazwaki makambo oyo na beko ya mercredi olakisi ngai ke imono simoki mbangu ya yokwa yengudi ame mama kimpavita mama wana fongoli valise natala bilamba ozwi esuye me omifiniki tata mpanzu omoni nga papa namoni ngai nauta na mbanza Kongo na mifiniki papa kobomba mabiso te oyebisi biso photo luka moyen biso bangole 2006 wana photo senga bulimisa mama kimpavita opreparaka biso tokomi le 4 juillet kaka na neboyi obengisaka tata soyodianti auta na ngula noki mbangiste koko ya kala tango aye oyebisi ngai na meme na ngombe kitsuka mokili to yoka tango na meme na ngombe kitsuka na kuti papa simoki makangani atelemi na pike albi nazozela tata na ngai tata unoki mbangiste tokoti na kati ndako tata wana pesi kadwa yaka nango papa lobi tata na ngai lokolo ye makambo ya ngolo esali ndenge nini esili papa ekosila mokolo nini bitumba oyo parce koloba yango ndenge oye esili tata soyodianti kozonga tata wana ke kokufa papa oyeki bolembisi na biso ezala ya bana ezala biso batata lembisa biso okombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo maloba ya bolimbisi esili sasa hivi tuzali kokota na bopesi bilembo ya bolimbisi bambuta na badiscours tobongama po ete toya kopesa bilembo ya bolimbisi epai ya nzambe na biso nzambe molimo santo badiscours nyonso papa mayimbi tokopesa etango na ye bobongisa fleur pigeon discours bobongisa badiscours nyonso badiscours botelema bokende kopesa badiscours fleur da fleur wapi fleur papa directeur général papa directeur général ngeumba kuntwala na nzambe molimo santo elandi kopesa fleur pona alliance kozongisa alliance na biso na tata molimo santo biso bana ya Bas-Fleuve na bana ya Angola toza kozongisa alliance na tata molimo santo tozali na mama mfumu chef ya Kikuku ba ayant droit bayeba bombaki kaka kinzembo kuna na boma pendant 70 ans ye wana mama afukame liboso ya tata molimo santo ba mfumu ya Kikuku na boma tokende na ba pigeon po ete nzambe molimo santo atinda biso bofukama te botelemi mpona nini nzambe molimo santo tinda biso tozali bana na yo tokosalela yo meme simbisa singa mpona botosi biso tozali bana botosi mpona kosalela nzambe na biso
tata Mulimo Centre ewa natina na très bien. Si tout signalé déjà, Natango Oyo, papa président général, papa Maïmbi, à Kozouamwa Liloba, Liboso et Anzame Nabiso. Merci, Toyemina Nonzem. Il y a Liboso na komo na tata mwana peli santo. Liboso na segi bolimbisi epai na Nzambe na ngai. Soki bomone ndenge na komi boye emotion nde ezali ngai. Na komi mosika bolimbisa ngai. Nazali sika moko na bapapa. Tango toya kosenga liboso bolimbisi nakufaka pena ndako nza. Ye moko Nzambe nga moto azongisaki ngai. Kasi bolimbisa ngai ezali théâtre te, mais ezali bongo. Pamba te epai touti mpona kotala ke ngai moto mwindu nakomi na ndenge oyo boyi na situation ya bongo. Lobi nde nakokisaki 65 ans de l'indépendance. « 65 ans. Ezali te kolubila mutu te oboyo ngai moko na vivre nango na Belge na président Kasavubu. Le 4 janvier 1959. Bolibisanga na kote na badetail mosusu te. Esengo itundi ngai makasi. Pamba te nazali sika ya Nzambe na ngai. Oyo akela ngai. Papa Simon Kibango Kianga. Na mwa mukenda kupesa nzembo. Na ibitena na kukubadela ngai yango. Ponga ipo na komante. Semi bia bio. Tata Nzambi semia bia bio. Tata Nzambi semia bia bio. Ngeye wasema bimonekene tata kiulembana. Muna kutukitula onge tata imonekene tata kiulembana. Muna kitukitula onge tata wasema bimonekene tata kiulembana. Muna kutukitula. Oh yeah. Tuale. Nanko muna tata pe ya mwana pe Limo Centre. Ya Liboso papa da sengi bolimbi senan Liboso. Pena remercie o makasi. Poyo kumisa ngai na mokoli ya lelo. 91 ans d'âge. Sanja yango pe yango na kukisi. 99 buziki. Papa. Lelo tozala seremoni makasi ya munene ya kusakala nango te. Pwana ba fleur. Na batata na biso na bangole. Papa. Na kati na ba fleur. Maema so mazali koleka. To masi aleka.
Papa toza na nzambe mususu te. Ozali 1000 pattes. Tolinga, mokili tolinga te, ozali kaka yo, batikela biso yo. Ngai lelo no, okotinga na musana soda, le 3 janvier 1955. Papa ki soloki le sal, Daniel, pe batia jiga na kaso na chela, pona kimate, pona mwana moke. Na tamuli mingi, utamu singa mingi. Lelo tokumi o ngai nazali université, o ngai nazali docteur en droit. Epai na yote papa. Le 12 septembre 1887. Ndeyo yakete. Mosusu azali te. Ndenga ka papa nalandi papa. Oya wutu kozwa parole sikoyo. Que biso tozali bana bayo. Mokili mobimba tokomi yiki pwana ni. Tokomi lokola mwa kati singa pwana nini tuyibi yo lisusu te. Po tokamati sika biso bokonzi mbongo neto diti liboso. Bokonzi neto ti liboso. Tuza uyibi lisusu te. Mungai siko na wuti wapi. Soki yo te. Bito benga bi mamakaki. Ba singe. Na sadi classe na Allemagne, na Amérique na sadi classe, na Allemagne, professeur na gaya kena ngana zam. Batiaka mutu mwindu na 4400 ans, mutu mwindu. Na Allemagne, paida kenu sala classe. Kasi yo moko keko bimisa biso kati la dibuko uzungi sabiso epa etu uta ki papa limbisa ko papa pwana nini. Pasi leki ko papa. Pasi leki papa, pasi leki biso, pasi kufa. So kareke di wate pendant 9 ans. So kareke di wate. Di wate usalaki di suste, maladi zalaki di suste. Pour mutu mangbongi na biso jendala na biso ya basoro limbisa ngai. Po tuza ko yiba te to bongi nzila. Papa limbisa kaka biso, limbisa biso. Papa limbisa mukili mubimba, papa. Mokwa kosa yote, papa. Soki biso tulandi yo te. Ke nkamba Yerusalemu epa isika yo tata nzambe ovwandaka. Nkamba Yerusalemu eyo pa nkolo Yesu avwandaka. Tata molimo mosante tata isika ya avwandaka. Papa limbisa biso. Umone mbukili. Tubundi bitumba na Marshal président Mobutu. Guerre ya 80 jours tubundi. Dès le 31 ans. Na guerre na est ici la kate papa. C'est massimo zene maboko neko. Kore la kate na ikatilo sala ki 30 ans. Na buloko, na prison. Tokeni na prison Mobutu takutana. Et papa, pardon kutata. Limbis soko tadika ko itamuli na biso izali pasi. Lelo papa, busenge bulimbo twiko senga lelo shuka lizala lelo. Ici là, silisa papa. Okela bisu mawa. Kufa, nzala, bitumba, makamu ngenge na ndebo kabwani. Esika moko ezaki bitumba ezalite izala bandako, izala wapi. Kasi buso ezalite, ezali mokili ya Kongo te, ezali na bisu batu tubungi nzila, tuibi yo disusu te. O bakalifikate ujo bazo kupesa, azaka boy ozo, wana ezali pamba. Bongo nkolo Yesu tango abuta maki. Azala kisima na tate na ete charpentier. Bongo leto lubite ya mwana nzambi te. Tato tukubuma mana yote banda lelo le 2 juillet 2025 bako bomba malisusu te. Oizali kaka. Bisu pe tuzali awa na yibisa biru batuzali pembe na papa fo tusala keba. Ba conseiller, bisu ba conseiller keba. Tuzoko sakana na moto, tuzoko sakana na gilet. Kasi to mizungi sa sima na makulu ya papa. Abongisa biso. Tata bukiri kumi pase papa. Miza mikumi ovyo mukiri mubimba. Yo yakawa. Soko yawa ngoyo kutoya kuma boy. Banga bezo mona lukola zo mona boy. Mayimbi misi makufi. Mayikufi tidazo mona te.
ezaka ka jena yote ebongo eloko ni izangi pana yo elo ni izangi pana yo nyosi tundi pana yo yango wana papa tosi awuti kulila papa wokela bisu mawa tulidi pa mingi tosengi bulimsi mbala na mbala ba fleur papa ba fleuve tokumi ndengi na di tozongi na dibulu soko bimisi bisu te pasi ezali mboko no mokili na ba fleuve te olubaki wapi na centre ka olubaki te pana papa na oyo muntu ya nene soko na ndo azabu mutetela soko ya mbuya olubaki na bisu te porte ya kokota na Yerusalemu ezali na mayombe porte ya kokota na Yerusalemu ezali na mayombe papa tu bon kuna na pa na bisu kuna na bateteleze te yo olubaki na opesi ke réponse olubi te Congo mobimba chaque village chaque province bato na bato bazali na programme na bango mission kasi porte ya Yerusalemu ezali na bayo mais na porte yango tozali ya mayo tozabe na pasi limbisa premier président Bokassa Vubu papa limbisa ngai nasali na yete yalo lubi lobine na kokisaki 65 ans de l'indépendance pamba te ngai nazalaka na ye bapapa kingotolo bapapa nzezelandu basu oyo basengaki dipanda le 4 janvier 1959 biso madame ici est tourné oyo ezali kosala na papa qui sorti le soir po balubaki tata bazali banza bozali nzambi est-ce que gabe nazali susu na bomoi bino moko botina ga na musala soda le 3 janvier 1955 et puis nazali ba classe ndala zali mbongo ya kusala classe pe nazali mayele mais botini ga bisika ndenge na ndenge pe botini ga na kati la présidence la sala la présidence papa ngenda lubi na ngalubi dukukulungula kuna te nada tinde na musala soda ngadi papa bendu kaka siko yo zali kuna interminel pa na biso oyo kuuta pa na Mobutu oyo kuuta pa na biso opesi totala ndenge za kosalila lokola pa landaki ba papa yango ya kosala 32 ans de pouvoir Mobutu parce qu'il y a une valeur ya ba papa 32 ans de pouvoir 5 ans commandant en chef de l'ANC qui dit 37 ans asali na règne na Congo biso na ye Mobutu. Et après, la tambourine le roi Baudouin, roi des Belges. La tambourine la papa à Rome, mais ma cambo mona kingai de kakuip c'est le papa de Genda. Papa à Rome tel ma cambo lubina ngaibou. Pas bilo a pesi yango. Jean-Paul II, na Vatican. Na kamati de kakupesa pas de papa ngari. A mona ki muinde ndengi mususu. Atuninga yo zana ngal binaza kimbangiste kimbangiste voilà ipa nyos na tamoli papa na mwinde na bino na force na bino yango na papa banda lelo minyoko zo mona minyoko te biso donc tuza ko minyoko la tuza ko bioko sa passe ya pamba kasto iba bisu basu tuzali wakati tu tuzali œuvre kati la nkamba ya Yerusalem to sala keba to kuma ba papa na ndengi sengela na kimia awe zali ba parti politique te awe zali sika yo tatanzambe ovuandi esika tukuzwa kama pa nga bana na kende kana kamera na zokelo lokutana yo soko kende ka tourisme mais masu mazali na maboko na yo papa moko akosa yote munela moko na poto aibisa kingai dikambo alu bibili muzoko sakana na tata wana bibili muzo yibeta nzambi ye wana na table na Paul 11-12 baka komona papa ngene na dikolo bolim sangai selibu kulubati est-ce qu'il y a
vie yango alangi masanga bato na lango te damela ka masanga te mais sengo ndai tundi ngai batuni ngai yo ozali nani ntango tokómi na mongo ale mpana président Mobutu basali nani bageste na bango ndenge basalaki likolo or bauti kokuta papa dia ngenda na likolo na bubula ye zengankani Apollo 11-12 bapesi papa président Mobutu alimbisanga ye alungi mukidi batalisi ye photo alo monsieur Joseph président mais moto oyo azali wapi totambola tosiona na Afrique mobimba tozomona moto place azali nomero oyo azali chef spirituel de l'église Kimbangu quoi mokonzi ya toyi mokonzi ya l'église Kimbangu mais ngai natelami nazali pa mpembeni na bango abi monsieur le président mais yo ozokamba mbuko ya nzambi mais tukuti nzambi na likolo te tokuti ye na likolo na bubu ya zengankado oitikalaki lero wana kendeki poto papa na ngenda oizungilaki papa nani na busele auzaki protocole ayi kuzwangu lisuna na bukoto oyakuba akenu kutika ilamba wana bande kuna ngai ba fleuve tosala erreur te ba fleuve yango wana papa nalubi boye tata zungisa biso place oyo osalila biso tata limbisa zungisa biso place oyo osalila biso nga pasi na mayombe tata kati yo tindaki nga te nasalisi nka na mayombe sikoyo me namoni makambo azali kuna voir même si ka président de la république ya busu érosion ikumi wana itikala kwa mbuke muzulu wana ikenda banzila nyonso ikufa rai oyo ozali kotambola yango balungola rai bichela boma oyo ozali kotambola yango ta zongisa biloko nyonso kono e ba prophète okado bisika ya sika ibandi lobi ikumi kola ba ville mosusu mais oya yo moko sikuni na se bikomi pasi papa kolia pasi tokomi kolia misilingi misopo ya mali sokwa tokani biakade baza kolia est-ce que biso zaki ndenge wana yango na mali tuyikulila papa olimbisa ngai tangu suluba pwana nini ukaye mosika kasi na sengi bolimbisi papa wokila biso mawa soki biso tokuoka nango biso onyoso eleki bwaka yango papa lungola biso na ran ya malade lungola biso na ran ya pauvreté lungola biso na place ya haine ya bokabwani pwana nini ye belengai papa zungi bokina ya mobimbi biso baso ndenge moko kaka lelo bitumbisile kate pwani tuzo kuwila mbongo bokonzi kaka totiki lilobe tatanza okona babumia okona evele kanisa lakini wana tata lungula biloko wana ezakaka na maboko na yo papa mususu azali te tata kopesa biso bokongo te mokili mobimbi ezali ya yo ezakaka mpona bakongo te me mokili mobimbi ezali ya yo yango wana papa nalubi matuhutu kosenga bolimbisi maye tosalaki yo tosalaki batata na biso ndenge tuhutu kosenga papa olandi yango tata limbisa tata limbisa tata limbisa tozali kaka bana mwana ta abungi nzila okotala nano tangu mwana yikolila zongisa mwana na ndako tozali biso nyonso bana na yo ezala meme ozala mundele ozala batu biso bantu tozali na maboko na yo yo nde tata na biso yo mpe nzambi na biso mosusu ozali te yango wana papa bolimbisa ngai nake mwa mosika moke esengo nde itundi ngai wana kotala ke epai ngai na wuti na mosala na mosala nasali 66 ans na mosala soda na l'arme 66 ans wana ni ezali yo moko te olira mpe na contenu
Mais na ça limite. Yango na papa merci mingi encore une fois. Ma we maleki lelo. Biso ba fleuve. Ndenge kosenga pe opesi biso permission tu ya kolila. Po ozongisa biso na ndako na biso. Oyo siko osali la biso. Yo ne osala biso. Biso te. Mosusu azali te. Mokili bobimbe soko tolandi yo te tokobongo te. Mais kasi tata yo balula biso. Tozilika biso to balulu to bongwana izapka kapasi kasi yo moko balula biso. Zongisa mokili yo ndenge osali la kiango. Na sisi bona nkombo na tata mwana pe limu santo. Amen. Na kumba tata mwana pe tata mwana limu santo. Papa mukunzi abule biso bana na yo yoki malele na biso sikande papa to sengi maloba na yo na kumba tata mwana pe tata mwana limu santo. Na kumba tata mwana pe tata mwana limu santo. Lelo ezali date nini e? Est-ce que awa tozali kaka biso moko? Banali su bazali awa? Bawei bazali, banzambe na biso bazali, tozali en direct, toyokane hein? Kola to sosolete to tamboli mabe, toye kosenga bolimbisi. Nakoloba ete, bolimbisi tosenga ka, kasi tozongeleki makambo yango, yango tozongi suspona lelo. Toladi makambo tata na biso alobi. Parce que déranger baye kaka. Ba mikolo baye belé. Nalikam papa mpanzo alobi. Nalikam papa colonel alobi biso to sepeli mingi. Bangonde bazali ba ancien bato kala. Polim si tokoyamba. Toyambi yango déjà ba fleuve. Bana mwana na biso. Toyebi ba ange bazoko uta awa bazoke de tiela. Bazoke na mayombe. Bakolekela wapi na lukengo. Tomoni mo baki. Kanisa ba bébé me ba ange baki. To bébé sa ba fleuve. To bébé sa terre. Kama minene nzambe abongisela bino ezakuna. Kasi tala satana. Alinga ko bébé. Yongo tolobi to boite to yambi bolimbisi. Kuna na bawei bolimbisi ezalaka te. Kuna mpe bolingo mibeko misala ezalaka te. Nyonso ezali awa na makili. Soki tosengi bolimbisi nzambe ayambi yango alimbisi biso. Papa lobi pasi esila. Mokili mobimba eza ya koningana. Afrika eza ya koningana. Biso nyonso tokomi na mpasi. Kolia na mpasi, komela na mpasi. Kambo nyonso ya mpasi, famille, ndako. Toza kolela mingi. Liwa pe ekomi mingi. Bamaladi pe ekomi mingi. Motema mabe ya bato pe ezotambola mingi. Yango tosengi nzambe ayokela biso. Bongo be bongo te. Moi nakanga motema ezali te. Po ezali bolimbisi. Nzambe ka mutalimbisaka. Yawana oyo bino bolobi lelo. Oyo tosali lelo. Ba témoin ya likolo ya se balani biso. Kasi oyo na 5 mois papa alobelaki yango.
bolingo boyoka moke hein eza na Bible. Papa alobaki makambo mingi na 5 mois biso kaka biso bato nde kata ofingi nga ata otyoli nga ata olobi boye ngai nakokanga motema te kasi oyo bandeko basali baza kososola te bango bakoya sikoyo te nalobi yango parce que bon koko yango toujours négligé kokola na biso tobotami na mboka tokoli na mboka kambo nyonso toza nango ya mboka tokoli na mboka oyo moyo okosa ngai eza te tala kaka na ntango ya Salomon mabota moni bazalaki paster aza te ntango ya Salomon akufi sikoyo mabota boni papa mabota ezalaki 12 kati na 12 bakabwanaki mabota 10 bakendeki na nord mabota 2 matikalaki na sud oyo batikalaki na sud bango nde batikalaki na bunkoko oyo bakendeki na nord bake kokota na makambo mosusu babebisi bunkoko na bango donc nde pase yaki bango nde bakendeki na nord kuna na buwumbu ti lelo bayebanaka te bisika bazali papa yango tolobi ke oyo tosali lelo mokati ya mbila akwei ya ntongo asali nini apesi mayele voilà mpona nini mpona kolakisa ye te nzambe basakana na ye te landa oyo nzambe alobi mpona batosi papa te ndenge papa mpanzo alobi papa solo alobaki na nga nazali buriki akosala na buriki te yake na kosala bafere na ye nga mpe nandimi na nga problème eza te nga natikali na Israël mibeko ezaki combien papa 613 hein ngeta papa soki olongi bakopesa nini miso sana me mpona nini susu bakendaki bowumu mbala mibale babebisaki papa batosaki mibeko ya bunkoko te mpe bazalaki na kondima te yango nde babungaka oyo batikalaki na bunkoko nde kino lelo bazali kuna na Yerusalemu ya kala bowumbu ya mibale wapi na Babilone ngeta papa we balongaki ndenge Daniel ngeta papa Daniel asalaki sacrifice kolela mikolo nyonso aza kobondela mbala misato aza kotala na fenêtre etalaki na Yerusalemu donc kuna nde ayaki kososola ete bakoko babebisaka nde tata nzambe asilikaka Daniel ntango aza kobondela aza kolela alo tata nzambe ayokelaki ye apesi promese ete bozali kobima na bowumbu oyo ezalaki ndenge wana boloko na bango esalaki mbula bone 70 ans koko kinzembo asalaki boye na nsi ya mabele 70 ans est ce que tozonga su na bowumbu te papa yango papa atindaki 70 ekoki kende kozwa nzoto wana ya na nkamba ndenge nakendaki kozwa nzoto toyaki na nkamba 70 ans ekokaki oyo ya mama mwilo alobaki apres bango ntango bakei 50 ans toye kozwa kor jubilé okomprendre yango yasalaki na mabele bokoko nde tozokolanda yango
et les autres dans le mémorial. Tout ça, la bien, tout ça, la terre. Tokosala papa. Tout ce qui a passé, pas celui qui. Te papa. Tokosala tokuma na suka. Batu balembi mbongo eza susu te. Ongesa. Mas ezali pa na yo papa fungula. Lelo ya badata ya banani ya bankole Ngeta papa. bongo ezali bi ezali te. Ezali bon soki tosilisi tomoni ke lelo lere eleki totya lobi lelo ezali ka mpona bolimbisi Ngeta papa. papa Kabemba ndenge tolobi papa alobelaka yango makambo eza na bachapitre nango mpo epesa biso makasi mpo tozokende. Na kombo na tata na mwana limpe Molimo Santo. Merci tata Molimo Santo mokonzi ya Lingomba mokonzi ya Bule na kopesa biso maloba. Ba chapitre oyo tata apesaki totanga ngo na kobana kotango na français bongo na linga parce que ba version ya lingala facile ba si ba toucher ebele donc totanga ngo na version ya français pe tokotanga na lingala po tozwa likanisi. Liboso tokotanga Esaïe chapitre 43 verset 8 à 10. Na chapitre oyo papa tanga ki na apesa biso na 5 mois apesa biso justement na chapitre onga na zali apesa ki biso yango na atanga ki yango na nkamba ake kotanga yango kutu na kosusu na Kinshasa na le 28 octobre 1989. Mais attends qu'il y a un encamba na mai, je crois bien. Na mars, le 28 mars. Totant y a un combat tata moi appelle de mon centre. Na kombo da tata na moi appelle tata molimo centre. Bato ya Nzambe bazali ba témoin na ye. Yahweh alobi boye. Bamboka nyonso ekutana, bikolo nyonso esangana, na kati ya banzambe na bango. Nani ayebisaki makambo oyo esalami? Nani ayebisaki makambo oyo elekaki liboso? Babimisa batemwe na bango, oyo bakoki kolakisa ete balongi. Toyoka batemwe wana mpoto ndima ete ezali ya solo. Ngai Yahweh na lobi boye. Batemwe na ngai ezali bino bato na ngai. Ezali yo ekolo oyo napona mpo ozala mosali na ngai. Nalingi bosimba na mitema bondima mpe boyeba ete bobele ngai moto nazali Nzambe. Liboso na ngai Nzambe moko azalaki te. Mpe sima na ngai ata moko te akozala. Yahweh azali ngai, bobele ngai moko. Mobikisi mosusu azali te, bobele ngai. Ezali ngai moto nabikisaki bino, ngai mpe moto nayebisaki bino yango. Bozalaki ata na Nzambe moko te ya bapaya. Bino moko bozali batemoin ete ngai nazali Nzambe. Ngai Yahweh moto nalobi boye. Nakozala bobele Nzambe seko. Moto moko te akoki kolongola eloko na maboko na ngai. Mpe makambo ngai nazali kosala moto moko te akoki kopesa yango. La kombo na tata na mora peli bosanto. Merci. Kendo kovanda. Suki kolo makambo ezali. Papa to limboli kaka likambo moko santine na témoin
parce que yango papa Mfumolongo azulaki biso ba témoin. Tolobika mokete témoin azali mutu oyo avandaki ayokaki pe amonaki likambo. Mpe akotatola yango lolenge ya monelaki yango. Ata na absence ya nkolo likesika makambo ezalaki ata bakufa lokola ya koloba kaka solo elingolo lokola bayombe ingeta papa baza batémoin baza batémoin angola baza batémoin ingeta papa ndenge mfumu alongo alobaki témoin likambo wana kobomba te soki obombi omemi ngam mokolo wana yo kozala na mpasi chance ke boye kobimisa yango. Merci beaucoup. Yango na papa témoin azali mutu na niveau juridique tango kota sambaka maître azali wana akataka ndai pote apesa témoignage wana na niveau officiel tomona yango na mariage ete eza na l'état ata na ndako ya nzambe awa tomonaka batémoin mibale batelemi soki mariage esalami bazwi bake kotya mikolo to na bango na kati ya nkasa wana mpona kolakisaka ete bango penza nde penza ya sikisiki bazalaki na esika wana. Donc likambo esalami lelo epesi biso esengo mingi tokolika te ezali départ mpona biso na ntina ya témoignage oyo batata basala biso. Papa Elebe loba. Merci papa nzambe na ngai nakomona tata mwana tata molio mosantu lelo ya solo penza ezali mokolo monene mpe mokolo mwa elaka likambo esalami lelo ezali likambo ya elaka na ntina nini ndenge baninga na biso ya Angola ndenge baninga na biso ya bayombe baye kobimisa témoignage yango ezalaka esukisaka ne likambo tango moto azali kopesa témoignage na baoyo bawa bazali na esika wana ndenge tata mokonzi ya bule yo lobi tozali biso moko te boyo bakenda na batata na biso bango nyonso to bazali awa donc tango témoin azali koloba yende moto azali koya kopesa likambo oyo ekatana lokola pe tozali na programme ya bolimbisi yango wana nde normalement témoin soko ya lobi soki témoin ningani likambo ebebi baoyo bawa na boyo nkolo likambo ekomi na bango pasi na vraiment na likambo oyo papa na lobi ya elaka mpona nini parce que ezali signe de temps likambo esalami lelo mingi bacomprendre te mais ezali signe de temps boyo bayebi bible batangaka mokanda na nzambe en profondeur bakososola likambo oyo mpona nini Saint Paul alobaki yango déjà na 2 Thessaloniciens chapitre 2 et chapitre ezali ebele moya kokamata yango te na tango boye ya mibale nkolo Yesu tango ye akoya mpona kopesa lifuti ya malamu na boye basali malamu pe kopesa etumu na boye basali mabe ndenge kaka papa lataki chaussette bleue na chaussette noire avant likambo wana eya kokatana Saint Paul apesaki seconde ndenge babengaka yango l'apostasie tribulation yiki ya suka la dernière révolte yango ekomami bokomona botomboki ya suka penza soki botomboki wana monani pe bokomona mozimbisi oyo akokena kokovanda lokola biti soko nani soko likambo wana emonani boyebe te bokomi na suka ekomama na Bible yango wana papa ndenge na évangélisation na yo ozali kopesa la biso bino mibale ba mardi bozali kolakisa biso boye ya mwana na nzambe kozala lokola moyibi likambo ya chaussette bleue na chaussette noire tolingi tokabwana te oye kobimisa likambo ya bonsomi ya molimo te oye kobimisa likambo ya porte étroite bosala makasi bokota na kamwa porte oyo ya moke nyonso wana ozali koprepare biso
na événement monene oyo ezali koya bosomi ya molimo ti oye kobimisa yango ndenge Saint Paul alobaki ete bawei bazali koya kozonga banda na Abel ndenge yo olobaki yango. Avant likambo wana bawei likambo wana eya kotomboka ya suka yango nde eye komona na likambo ya o ndenge biso toye kosenga bolimbisi awa tusa botomboki ya suka ezalaka bongo avant bato bapanzana na tour de Babel batombokaki kuna na Nimrod tango batombokaki batianaki ntembe na Nzambe sema nango Nzambe alobi oyo ezali kaka ebandeli ya makamu soko totiki boye oyo kolinga bango kosala bakosala kaka yango wana bayaki kopanzana wana ndenge baninga na biso ya Angola balobi yango na rappele me na ntango Nzambe azali koya kozongisa bokonzi oyo ebebaka kozongisa mabota nyonso to yango wana bakomi yango na kati na bio ababi kotomoka ya suka. C'est-à-dire quoi? Elingi koloba ete bato bakoperdre kondima na bango bakotomokela tata molimo mosantu bakotomoka la Sainte Trinité bakotia na mpe kutu ntembe na maloba ya nkolo na biso Yesu Kristo. Soki bomoni makambo wana tokomi na suka yango wana papa tango biso to vivre yango na 2022 ti makambo eye makambo tata dialonga na kiangani yende nkolo na biso Yesu Kristo yende moto apesaki shema ya Sainte Trinité ndenge lingomba yango ekotamwisa kasi bato batomboki ndenge toyoki na batémoignage nyonso awo batomboki kotomboka wana ezali signe de temps biso tokei tokozala lisusu awa te makambo oyo biso tondimi yango te ndenge ezalaki Corée Dathan na Abiram na Nombre chapitre 14 bango Corée na Dathan balobi Moïse mpe asi alekisi biso nyonso toza balévite alors ndenge biso tondimi likambo wana te Corée avec 250 partisans bango nyonso to batombokaki Moïse asalaki likambo oyo osalaki awa papa mokonzi ya bule alobi boyo bazali na ngambo na ngai baya boyo bazali na ndama Corée mpe bakene kuna alors baoyo nyonso to bazalaki na ngambo na Nzambe yo salaki yango awa papa mokonzi ya bule naza kosalela kaka rappel po kofungola mémoire ya biso bakimbangisi mpe ya baoyo banon kimbangisi bazali ko bayebaki likambo oyo ezali signe de temps yo lobaki boye bino nyonso to bozala nsima na ngai bozala nsima na ngai moto azala liboso na ngai te yango wana biso nyonso to toalinye tokomi nsima na yo yango wana ezali signe de temps eye komonana mpe na mokolo mwa lelo likambo ya témoin oyo ezali signe de temps ndenge Saint Paul alobaki e kuna mpe na Angola tokende epai tozonga epai parce que ezali ekomama na mokana esanto ekoki kozala efase te temple ezali awa na nkamba ntango temple na inauguration ya temple oyo tata mokonzi ya bule papa diangenda kuntima ndenge papa Kimbanga alobaki na kobotama liso na 1918 papa diangenda kuntima na inauguration alobi naza kokotisa bango nyonso to misato na kati ya temple asalaki cérémonie wana spécial ya kovanisa bonzambe na kati na temple oyo ekoki kozala lisusu mibale te lokola Saint Paul alobaki yango ke modimisi akokena komivandisa lokola ye mpe akomi nzambe yango na baki kotonga temple mosusu kuna esengelaki les saintes écritures ekokana baki kosala temple mosusu kuna ya monene kaka lokola oyo ya nkambo bon tata Kimbanga alobaki akobotama na 1950 yo nde papa Kimbanga yo mpe okokena kosala cérémonie kuna te mpona kokotisa bango misato kuna okokena kosala cérémonie kuna te bon nani akokena kovanda na temple wana ezali kotongama omoni ndenge likambo yango ekomama ndenge yango mpe ezali kosala nini kokokisama seke tokomi na ntango ya suka
Yangwana batata ba mama moto akosa yo te. Toloba te kuna bakimbangis makambo oyo te. Pona temps ezali te, makambo oyo ezali signe de temps. Tolekisi tango na biso awa te. Pona kokebisa ete solo ezali na tata mokonzi ya bule oyo nyonso to eleki ezali bielaka. Ye awuta na bokonzi na ye wuta likolo. Awuta na bokonzi na ye moko nzambe tata, ye moko nzambe mwana, ye moko tata molimo mosantu. Ami kabolaki na bato misatu. Ebandeli peso suka. Azali pe na concurrent te. Na kombo na tata mwana molimo mosantu. Amen. Yawana ne kamati attention nangai balubi témoin di kamba témoin isalinga pass ntina nini yango isalinga pass tango tozala kina ba flamand di kambo kwei soko baboma kimutu tango baya kokanga mutu oyo asalaka likambo oyo abomaki muninga ou bien mutu oyo ayibaki mbongo tango bakobenga batémoin bato wana nde bazalaki bato bakokata likambo mpenza solosolo bato wana bakokata likambo na solosolo ndenge nini mutu oyo abengami coupable mutu asali likambo ou bien bomi ou bien yibi akoki kopesa version na ye kasi bakozwa yango a considération mingi te pamba te ezali mobeko ntango oyo bakosenga bon nani azalaki wana il faut bakana kokamata mutu wana abengami nani témoin surtout soko bamoni nde likambo yango ezalaki mpenza grave mutu abomi mutu be mutu ayibi banda tango wana olinga te singa ekutia mayo na kingo okona bakasinga na salaka likambo te yo ozali témoin tokei batata na bamama bino bobengami batémoin botémoin batata bamama malamu nde tozala pwelele soko tokoloba solo te ekusala na yo na ngai pasi biso tozali batémoin témoin azalaka solo pamba te soko tobebisi bato antuka mpasi koyela biso oyo bato wana akala bamonaki nanu te ndenge bozali batémoin bosala attention bokosa te pamba te na tribunal ya baflama ezalaki makasi ebongo tribunal ya tata nzambe omonaki nde ya solo nomonaki ekasi ndenge ni ojungile wana tata nakanisi boye na boye ya solo kokaka kosenga bulimbisi tango wana soko sanzaka makamwana nde makamwana masi masili ekati yo kamati makamana yo tiango na mabenga ti lero oyo sikatiko ngani pardon kuzala te na ko pardonner yo te malgré azalaka tata na mawa kati mokolo wana nakanisi akuzalaka très sévère pamba te bino nde bobengami batémoin. Merci biso nyonso toyoki mpe tolandi maloba ya papa bafleuve témoin bien témoin te Angola témoin bien témoin te aïe Vicari ya ekozonga nana aïe tumengi bankomba zamie
yango tolobi batémoin ya likolo na ya se balimisa na ya babolimisa na biso na kombo misatu na kombo tata mwana tata molimo santo. Bon lokola lelo tosali te lobi nde tokosala toyokani tozwaka 3 jours boyebi bien boyebi te voilà bilo bolobi mbongo ezali biso tozotalaka na miso awa boye pardon efungwami be efungwami te ben baaméricain tufungami twadia loso la mbumbu yeguituna toyebi ke toza sere toluka moyen elongi na biso etala mausolée kona tobondela. Na komba tata mwana pe tata molimo santo tolande mateyi ya papa ya tata molimo santo ndesika tobongisa maboko totonda mateyi ya papa na komba tata mwana pe tata molimo santo na komba tata mwana molimo santo tobondela. Tata Nzambe kolo Yesu tata molimo santo biso bana na yo ya Bas-Fleuve Angola tuyi kosenga bolimbisi bambange ya se ya likolo boyamba bolimbisi na biso tobebisi mingi tolobi mpe mingi tosali mingi ya mabe kasi biso bana tosengeka bolimbisi mwana ata apakoli potopoto tata amoni mwana azwi direction ya tata alati pembe tata koboya mwana te biso toyaki na mbindo ya potopoto tuye kosenga bolimbisi yamba biso tokende molai te boyoki oyo tolobi awa tomonike ya solo boyambi biso longola biso bamalade pesa biso nzoto ya makasi tosala bino banzambe tozala difficulté ya crise oyo tozolona ezobota lisusu te oyo tozobokola ekauki makambo nyonso ebebi zongisela biso yango nde epesaka biso makasi ya kosala ntinsani ya kotonga lingomba soki ezali te na biso ezali pasi kasi soki bobongiseli biso ekozala esengo yango wana tosengi nde mapamboli na biso nyonso bozongi na biso tomona ete Nzambe ayambi biso na kombo tata mwana pe tata molimo santo amen. Mokolo asuka okokende nde tokota mozole totia bafleur lobi tokosala vendredi tokosala soki samedi toti okei toyokani luendaki ya mbote paki mopesana lundembo ya Banza Kongo